Bienvenue à vous, chers amis de Rango TV. Vraiment, les admirateurs de Rango TV. Raphaël Mathias, à votre présentateur. Pour Nakope Sabino Mbotelelo. Balobi, Naibsaki Bino, Tokoloba. Mbala Oyo, Tokoloba. Tokoloba Pe, Tokoloba Masolo Nini. Tongo etani na mboka Manchester. Tongo etani ezali pour Nakope Sabino. Ba nouvelle ya mboka. Balobi mboka sava ndenge kwa ndeko na ngai. Willy Bile la lobaka. Mboka sava. Mboka sava po na nini makambo ezali kotambola na malamu penza. Lelo ezali bongo le 7 septembre. Le 7 septembre, soki na bosani te moyena tuna yali te nalobi kaka boye to vérifier qu'est-ce qui se passe na mboka mokolo mwa lelo. Lelo ezali bongo mardi le 7 septembre. Na makanisi mangai ezali bongo mbotama ya moko ya bandeko na biso bana Manchester. Na yango tokosala kaka fui internet afundaka pe alobaka ke lelo masolo ezali wapi, masolo ezali ndenge nini. Internet mosala na ye kobimisa bato na mpuasa. Bato mingi bakanisaka ke soki okoti na internet ozali permis ya kosala eloko yo lingi. Oui, ozali permis ya kosala eloko yo lingi, mais soki pe oboyi koyebisa bato ke anniversaire na yo eza mokolo wana, suka na yango ebimaka na puasa. Ebe, soki totali na internet ezali kolobela biso nini. Namoni foto moko ndeko na biso Adamo Ekula atie Bayaka. Attaque Bayaka. Grand Zaiko Wawa, une pensée personnelle à Joe Poster, le grand Mouyaka, paix à son âme. Ça veut tout simplement dire que Joe Poster a Koufaka, Ba Mikolo Oyo. Drapeau blanc, Ndekonangai Blanchard de plaisir, à Zungisi Parlobi. Drapeau blanc, menace de divorce. J'étais à l'école primaire. Amaloula, Joe Poster, mon préféré. ouais, de l'école primaire, Maloula. Joe Poster, mon préféré à l'époque. Ah, Zahir Mawa. Ça, c'est notre frère, notre ami, mon frère Blanchard de plaisir qui fait un commentaire na photo ya Adamo. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Sur cette photo, on voit Shimita. On voit Shimita, on voit lui-même Adamo, on voit... bah, tout le monde peut reconnaître, moi, pas si. Mais, namoni Joe Poster, namoni Shimita, namoni Adamo... nazomona na coin moko on dirait nani kutuna biloko Jeffar Adamo Joe Poster Joel na Shimita, le professeur Shimita. Vous êtes tous sans ignorer que Shimita azali na notile loyo na bamboka ya ba États-Unis. Le professeur Shimita bana matadi baebakaye comme étant leur professeur. Vraiment, c'est une photo à voir. Et ceux qui vous continuent na Facebook, il y a Adamo, je crois que vous allez vous régaler. Naïbisa Kibino, toujours des surprises pour pouvoir dénicher. Baeba bombe la kabaninga makambo le loto kola kisabango ke biso to zali kulanda bino na malembe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe na anniversaire? Lelo tozali le 7. Nani yango azali na anniversaire lelo? Nazali ko fouiller toujours pour ayebisa bino moto moko azali na anniversaire. Et puis tant on a bengi yango poasa po bato mosusu bazala komona afetaka deux fois. C'est-à-dire na Facebook omona aza na badate ebele parce que oza na ba Facebook mibale misatu. Donc ekosala ke ebimisa yo na ba anniversaire na mbula moko ebimiso ba anniversaire deux fois. Mais lelo na makanisi manga na yebi kaka mutu moko fo azwala kofete anniversaire. Alobi na eno te ayebisaki ngai te namona na ye il y a 2 jours na sololaki na ye lobi alobi eloko te, donc toyebi te toza kofouye kaka. Voilà. Problème ezali te toko zongela bino na likambo anniversaire wana sima. J'en profite pour dire un grand bonjour à mon vieux, la Jackson Ekembe et Paiwapi Avandi Namboka Paris. So boyebi Jackson Ekembe te, en tout cas, c'est un grand frère de Brazzaville, Oyo. Vraiment,
tobetaka bakora mikozana mbuta mutu na ngai. En tout cas ye côté Papa Wemba, ce sont des amis de Papa Wemba. Donc azali bato bazali na groupe, il y a des amis qui aiment Papa Wemba. Jackson Ekembe bambote na yango wana. Voilà. J'en profite pour saluer nos amis de Brazzaville, ici à Manchester. Si je commençais par méthode Ngimbi, en tout cas, grand bonjour à toi. Guy Noël, bonjour, bonjour, bonjour. Pourquoi pas Maz Mazini, Rocco, le petit anglais qui doit se trouver à Brazzaville. Maman Edwige Ongimba, Bongo, Trobi, Mbote Nabino, Bansobana à Brazzaville. Mais je ne peux pas oublier, je ne peux pas ignorer la présence de Flavien Gimbi à Londres. Flavien Gimbi, Bambo Tenayo, Pe Yangwanana Mama Flore. Mama Flore, Atao Bosani, Yango Mabosani, on est toujours là. Manchester toujours meilleur, Tozali Kaka. Tozela Rabino, Ngonganyo Sobogoya, Tokozala Nabino. Jean Singimbi, Bola Tanabino, Bambo Tenabino, Yangwana, Jean Singimbi. En tout cas, là, ce sont des gens, Oyo, Balobi, Basapeur. Eh bien, voilà, et encore, on va revenir à dire encore, à faire des dédicaces toujours. Mama Bian, c'est mon internet. En tout cas, Mama Bian, c'est Bambo Tenaye, pas pas animatrice. N'a pas ça rappelle Tena. José Congolo, bon fêté anniversaire. Quand je pense à José Congolo, je vois Fidel Kinatako et Mustapha Toulanda. Voilà les gens qui ont toujours été à côté de Mopao. Tuturoba, un grand bonjour à toi. Voilà. Il m'arrive deux fois de penser à ma leader, il y a musique, il y a Congo. La culture musicale à Congo, quand Fali répondait à la question s'il peut faire un featuring avec Ferrigo là. On a déjà pu chanter ensemble au quartier latin, mais une collaboration, donc serait quand même possible. Hein, donc une collaboration entre nous deux serait pas mal. Si un producteur met de gros budgets, moi je suis ouvert et prêt. Voilà. Donc, ata bomonaka bango baswanaka, donc lelo yali chronique ya rango tobetela ma solo vague, c'est-à-dire un peu en vague. Na moi des ordres main toyib sabno ma solo oya solo. Voilà, ce sont des masolo oyo bato bako karata mususu kolobate mais biso toyib sabino yango. Donc, tant boloba ke fali na faire baza benemi mais oyo ki réponse oyo fali apesaki pona tango balobaki na ye makambo est-ce que yo na faire possibilité à la featuring ezali alobi na bango ke eza toujours possible parce que ezaka likambo soki moto atie gros paquet pour que tosala eloko moko ekosimbana yango bayebi bavaleur na bango bango moko bango bale bayebi bavaleur na bango yango ezali ke il faut ezala moto moko mpena réussir kovandisa bango mpona lisolo ya business ata baa bamaster mpena te ozalaka na cadre ya business donc voilà oyeba ke masolo ezalaka nango kaka ndenge wana concurrence elaka nango kaka concurrence normale mokili ya bongo toyokanaka te mpona tozoyokana te mpona te ke toya benemi mais tozoyokana te mpo toali baconcurrent donc makambo so ekomi na cadre de la concurrence je ne pense pas que ezali mabe. Voilà, donc on espère un jour que même Fali avec Inosbi masolo a mike na cessé le bamaka. Mais les gens pensent toujours que Batona va bien aimer. Ils ont la concurrence. Même Inosbi, le jeune Inos, le jeune leader Inos, quand il attaque un tout petit peu Fali pour Pao, c'est seulement pour se faire valoir. Azara pour Sabayoka et Balba qui paye. Voilà. Et c'est quoi les lolis comme Souna le Balabine et le quoi là-bas. N'a bien le buzz de Sankara. Est-ce que vraiment Sankara Longwe maison mère? En tout cas, Tokolanda Bango Tina Suka Potoe Basoki a solo Sankara Alongbe maison mère. Pambate nga vraiment jusque là, nanona moni raison penza o Sankara Koyi Kolongola maison mère. Parce que lui qui s'était vanté comme étant le domestique riche comme Koulomo a décidé Bona Longwa, Albino Bolobi Ote Sankara Longwe maison mère. Donc, Bozela, Botara, parce que vous voyez qu'actualité me connaît à l'ini Zénith Yawira. Tozalaki na jour J-10, lobby lelo et commis jour J-9. Jour J-9, wera son na Zénith. Akobeta to akobeta te Babé Masombo, ba Odombo, ba Bouquet Premier, ba les autres là, il y a Belgique, voilà, nani comme la soki nani, na bossa na ba comme la ba. Voilà, ba combattant et belé balobite, ba kobeta te parce que. Au moins. Alors, balingi bakunda wera mobesu wera lobi metanga bambulo tobeta kite bon tobeta te bandeko na ngai bo comprendre ngai bo tika ngai na beta
bana Congo ebele pe bazali nano bamona lisusu ba concert wana te bazali na besoin bamona ndule ebetama siko ndule kobetama te kobetama te bandeko babolingo attendons voir nous sommes devenus des spectacles kaka nde na babeni na bino bakongolais tokoma baspectacle ya bamakambo bapoliticien basalela biso makambo na bango nde mpe toza baspectacle na bamakambo tokomona bacombattant bapekisaka bato babeta bawera balobaka te tokobeta ça s'appelle un spectacle Sankara de Kunta ayeli biso babuse na ye yake na longwe maison mère bandeko babolingo tozela kaka maison mère e beta na nini pe bokokamwa na kati ya Zénith bomonaka bo Sankara bimi boum Sankara koti na kati ya concert amati na podium ne bokomona que je vous signale que on a de bandal quand sur la vie de bandal encore là leki nanga Blaise Boula lobaka que biso bamsu bayaka koya na bandal mais biso to ba deux bandal ça veut tout simplement dire que to botama na bandal adresse ya ndako na biso na Nzobe 128 moto akota kuna kaka locataire ya papa na ngai mais jamais moto mosusu mais jusque là mes frères mes sœurs la famille est là bato oyo bazali nano na ndenge ya kovanda na ndako bazali nano kati na mboka pe na ndako na biso moko ezali ya kodefa te ya koloba te donc de bandal ya solo et puis ndako na biso ezali esika oyo soki outi kitambo omoni kote wana nyonso ville ezalaka te c'est-à-dire kosbaki ezalaki na eloko te ezalaki bilanga na biso kobanda na mpie koti na mai ya makelele kobanda na kosbaki te na mai ya makelele nyonso wana ezalaki bilanga na biso alors bilanga na biso lelo ekoma bandako ntango wana soki oye na ebandeli ya bandalumba kouta kitambo okomona batiaki pancarte moko ya oyo tobengaka lelo bisengo nkombo nango ezalaka Max Horn yali quartier oyo tobengi lelo bisengo donc depuis des années 1953 en tout cas 53 51 52 mon père était déjà là na bandal et kino biso tobotamaki na hôpital général donc ntango na bengi moto moko leki ezali po tobotama na hôpital général ya voilà bino mo boyebi bopesa ngo kombo bopesa de Kinshasa bandeko babolingo tozali kokunda moto mobesu te wera alobi Zénith ezali ya ye ya mbala oyo bokomona spectacle ya danger tokomi koyoka bainvité komi ebele alobi akoinvité 50 personnes na 50 personnes wana akopesa biso spectacle ya combien d'heures akopesa biso spectacle peut-être il y a 2 heures du temps je ne sais pas peut-être 2h30 2h30 parce que wera azali moto ya spectacle wera azali moto oyo soki abandi abetaka pe ba en tout cas ndule ezalaka ya liseki te ndule ezalaka ke soki babandi kobeta ezalaki baza vraiment kobeta donc pardon bolimbisi mwa ba climat oyo eza kopesa biso mwa bakosukosu mais bon ntango tozali kobanga bakosukosu eyaki na ntango ya corona mais sikoyo corona tosi tolongi yango banda tobeta ba double bransard donc toza na problème ya nini te. Voilà, je peux toujours en profiter pour saluer monsieur Cyril Mata, Otobenga, Cyril Modogo, Papa Mata, Papa Caribou. Papa Caribou, bonjour à toi. Un joyeux anniversaire à celui qui fête son anniversaire aujourd'hui, parce que Aline Kokomate, Tomoni Yango. Alors, voilà. Bandeko babolingo na pesimbote na mama Lisa Ponga oyo azali bongo molongani ya papa boti karabino makelele Lopez Sambi prêtre alobi nazali présent na kati ya mboka bato mosusu mwana tanga bango alite po musala bino kotia basi ya bato matoi donc vraiment bokitisa nanu badose bosenga bapardon so bosengi bapardon epai ya bokenda ye kotia matoi nde to kamati totiki bino tranquille voilà bato baye bazali na makanisi mabe ya kotungisa bato ba ex bazali ebele bato ba célibataire bazali ebele alors lelo tobeta masolo ba ex te lelo masolo ya ba célibataire pe ekoya na kati bandeko babolingo ba célibataire bazali ebele soki boyingo tia litoi bokenda na ba célibataire mosusu baka ba célibataire me baza occupé na yango bandeko kenda kote bakendaka tika kote bakendaka te donc
bino bayebo tiaka matoi toza na liste na biso bapekisaki ngai nabimisa bino na poisa balobi yo ozali grand frère zala kaka grand frère nazali mpe leki ya bavie mangasa leki ya kisilola leki ya bavie manzimbu leki ya bamwalimu bakulutu na ngai nyonso napesi bino mbote. En tout cas, ntango natangaka kisilola nabosanaka te Elvis na Bolton. Un grand bonjour à toi parce que monsieur le taximan, j'ai de l'estime en tout cas envers toi pour des raisons personnelles et zaraka koto na motema. Vraiment, vraiment, Narobo Sanate, mon petit frère Alvi Tulanda qui se trouve à Bolton. Mais quand je dis bonjour aux gens, quand je reviens à Manchester, je ne peux pas oublier notre ami Zidane Fikoula. En tout cas, Zidane Fikoula, Bambo Tenayo, Yango, Anabalbi, prêtre Zalaka, prêtre Babisoki, Moutaïb Moussala Nae, Bandi Makaye Kaka, na Moussala Nae. Merci à toi pour le service rendu. Voilà, le reconnaissant n'est pas de ce monde, mais Bisso te reconnaissant quand même. Malgré parfois, Moukili Tambolaka, Kakanenge Tambolaka. Mais quand je reviens toujours dans le quartier, je pense à Blaise Simbou Monta. Blaise Simbou Monta, ah là 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 là, monsieur Simon. Monsieur Simon, Soko Koutaina, Jansi, donc Jean Simbo, le petit, le Banaye, Aérobet Langanan, hymne national, il y a chinois, Nayokaye, en tout cas, on va filmer un jour le petit Simbo en train de parler chinois avec son père. Voilà. So, pour comprendre, moi, dès qu'on a vu ce Blaise, à peine 6 ans peut-être, 6 ans, ouais, 5-6 ans. Azako loba qui chinois na cadre moko ya kosekisa bato. Alors lui et son père, ils rigolent en parlant le chinois. Bon, voilà. Donc un jour, je vais filmer le petit là en train de parler son chinois. Et vous allez vous régaler, en tout cas, vous allez bien rigoler avec Jansi. Moi là ya bato ya maman jolie qui toko pene toko sala go jolie qui toko na maloba biso pe jolie qui toko to yebi koloba na yebisa kibino mbala oyo tokoloba pe tokoloba nini bandeko na ngai. Ah ya mbote na loba penda na pesa pe mbote na ba jumelle na ngai maman Nzuzi Moussaï Ntimba Moussaï. Et je vous adore, je vous aime tous. Thomas Moussaï bambote na yangwana, pourquoi pas Nelly Moussaï à Paris. Un grand bonjour à toi. Mais quand je parle de Nelly Moussaï, j'avais déjà cité José Congolo. Je ne peux pas oublier Maman Beata Olympica, la grande dame de Paris en tout cas. Je n'oublie pas ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Il y a Mboka Congo. Ah ouais, j'aurais pu citer aussi à l'époque Maman Loris la Congolaise. Tika ete moli mona epe ma nabobo tope nabo sembo nyonso. En tout cas, vraiment, mbote na bae banso bavandi na Mboka Manchester. Masolo Yandoule, Tokobete Rabino Masolo Yandoule très prochainement. Mais lelo l'engane Sabino qui Bezia Sankara nan Tokomina Sukara Yangote. Ndenge alobi na mino kalongwe maison mère, ngai nazozila kaka Zenith ya Wera eleka. Soki Zenith ya Wera eleki tomoni ki Sankara zongi te kosenga o pardon o te bolimbisa nga donc ya kaka mwa za besoin nano esilite nano nandimi yango te. Sankara vous a menti, Sankara vous a berné dans la boue, Sankara a kotise bino na potopoto to kozela to mona yango parce que nano nayoki ata eloko morte. Et d'abord est-ce que si boki mama si desi mampata alobi likambo Sankara soki asi alobaki boye glukela ngai yango botindela ngai yango rango tsasa rango tindi pona bino. En tout cas, Raphaël Ngoma, présentateur na bino lelo ngai napesaka ba honneur toujours na bato oyo balakisaki ngai mosala ya koloba ezali Monsieur Vincent Delire moninga na ngai ya Skyrock Sambremeuse na Belgique. Christophe Delire, pourquoi pas notre ami, mon ami qui a travaillé avec moi, il s'appelle Bienvenue Ndindi, Bienvenue Kissosi. Coco Bitambo, à l'époque on l'appelait comme ça parce qu'on a rigolé na Katia. Radio Skyrock Sambremeuse, c'est-à-dire la radio Couvin. Et Zalaka, à l'époque, il y a 93, 94, 95. Ces années-là, ces années-là, il se peut toi la kanaba année na biso. Raphaël Ngoma, moninga yaba Eradi, moninga yaba Eradi Barwani, bien sûr, na profité le quoi na tangi moninga nanga Eradi Barwani na Paris, na repère s'appelle Bibi Sangala, kuna na mboka Paris. En tout cas, Bambo Tenabino Yangwana, Juna Janana toujours à côté parce qu'il y a Zanga Raté Nangandawana. En tout cas, Bambo TP, il y a Juna Oyo, peut-être
Tango Yolo, chez Yavadis, on se retrouvait avec Juna na Epaya Vadio Mambenga à l'époque, les 16 années là toujours. En tout cas, Nalobi Natangaki Eradi Barwani, Narobo Sanate Mouikason, Ekamba, Guy Ekamba, notre ami de Bandal, en tout cas l'homme qui a osé, vraiment, c'est lui que j'appelle comme ça. Tony Toyeye, Tony, na Katiamboka, Bruxelles, le grand coiffeur. Bazali Belé, Gigi, na repé Sabino Bambote, Théo Bambote Nabino, Batomsous Bakombe Komokimanga. Donc bienvenue, rappelez-moi le nom des amis à Salon Maison Mère Katina, Bruxelles, na Matongé. En tout cas, Bandeko Babolingo, to Silisina Korbate, pour ça Korbeza Mingi Kasi, Tokoroba Mbalayasima. Pona lela to siki wala zaki kaka, moi émission pour la copé ça, ba dédicace. Nagosuki Sanamutumoko. Mikolo yo abungi tozo yo kanate na ebite soki abata miwape. Bonjour à toi. Natangi na kombo na eta. Siko balobi est-ce que Ezaï mabete moto akanisa bananae? Oui, Raphaël Ngoma sa papa na Patricia, papa na Alda, papa na Angie, papa na Hey. Yosora Bangoma. Rafingo na pointe. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. On se retrouve à la prochaine fois. Rango TV, abonnez-vous s'il vous plaît. En tout cas, tous avez besoin de soutenir la bino. Pour nous, aussi la bino te soutien la bino et yara yango moko. Lolombo bisote. Matolo bisote. Quiconque veut soutenir Rango TV, en tout cas, petit poisson deviendra grand. Au revoir.